soki nguma zalaka na esika oyo toyebi te boluka biso mpona esika oyo ya olobeza esu te yango wana kaka kini bopeto yango balobaki baobongisela biso ata koto na kalamu esa bien tomona pasi na venio parce que batu tu bali boye na kati entrée kaka yango oyo sorti kaka yango ya batu nyonso tu so tali baveni ya te tosi ba conséquence makasi place bambwa banyau donc ya osakana te mbula mukere betaka boye bakopali donc aveni mobimba luka mobimba etonda nde eza boye toyebi te eloko osala donc aveni ekoma kalamu. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Salut, bonjour, c'est toujours moi le vôtre, Star Lily, ma autrement dit garçon capable. Donc, moi, je suis Nabino. Où elle a la raté, où elle a toujours, wana, malgré Mboula. Donc, après Mboula, Botala, quartier Moussous, Nenge, Vivaka. Là, moi, comment la passe? Ah, tout ça, nous sommes vraiment à Kinshasa, précisément, na Bandal, au Boyo Bandal, Bandal c'est Paris. Dans mon condition ya batu, condition de vie ya batu vraiment après Mboula bat pa vivre ndenge nini. Après Mboula bat pa sala ndenge nini. Tango yo olali bien, olamuki bien mais ça na batu msusu bazo souffrir après Mboula. Là na koloba vraiment mingi te na kolinga bomo na piste ba image ya batu na ndenge bazo loba. Tous alara wana scotcher, monter, commenter vraiment. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo. Donc vous allez toujours au kota bayanga Star Lily ma autrement dit garçon capable. Donc vous appelez à nasi ya maya kalamu quand de bezomona hala maya kalamu oyo kenda sango maya kalamu oyo eloba mara par-ci par là. Donc na epina awa ko sala vidéo on esengo te pona ko lakisa to côté kamboka ne bat miso azolo baki o eza côté kamboka. Non, c'est pas que to côté kamboka mais tozo lakisa juste ka bomona difficulté à batunde bazo vivre. Donc ils ont vraiment essayé na gouvernement na biso botala ta na bata. Oui, à tout le monde na église mais comme on a le ligne batiki yango tala mai ndenge sali. Donc ils ont vraiment passé na makambo boye comme on yango na Kinshasa la capitale na 21e siècle vraiment comme on a ba biloko boza propreté o le pango ya mutu ya batiki yango pona nini Mbula. mabanga chimé na bwaka mabanga awa mais lokola babwaka te soki nguma zalaka na esika oyo toyebi te boluka biso mpona esika oyo. Papa nana yo koloba te ka nde bango balobi ndenge ezali tomona pasi na venio parce que batu tu bali boye na kati entrée kaka yango oyo sorti kaka yango oyo batu nyonso tu so tali baveni ya te do toosengaka basala caniveau so botie caniveau ya bien mai eyokule na caniveau nzela ekozala bien. Tosi ba conséquence makasi place bambwa banyau
donc ya osakana te tosala bamisala biso mona bapropre fond tobanda osala na compte ya fondation Virage des Espoirs mais un temps makambo elalaki tocomprendre te biso mpe tokotaka ntina basapon oyo sapon kokure ti omona etelemi boye manque à outillage, manque à soutien. Parce que ce soutien, on a des jeunes, bon, on a lancé notre premièrement message, numéro 1, premier citoyen à ville, les gentils, les excellences, les gentils, l'homme de Kin. Donc, à ça l'atterrissage dans le quartier. Parce que, à Bougoumès, vraiment, à Yakate, pour ça l'atterrissage dans le quartier, Moutako soit full, na boka na mai, na caniveau, Moutako ka full. Mutaboka fulu na kati ya kanivo so lobine bike to diskitaka ena mapa muso eza bana ba wesete ba niena bango koma awa oweka mtasumbi na sasha yo bwakela bino asumbi na pa yo bwaka changement de mentalité exact ba bosana yango kutu est-ce que changement de mentalité congolais bango non donc congolais bango te vis-à-vis yanga vraiment na kosenga une excellence mbaka ngobila vraiment acha l'équipe ba moyen en jeu na 24 communes tous les communes faut pas kota basimba mbula mukere betaka boy bakopali do avenir mubimba luka mubimba etonda ndeza boto ebite loka osala do avenir ekoma kalamu oma mbula so beti boye oleleka na kalamu ekoma oleka na baveni bapale sokota bamai to ebite so to osala ni na yebi na ngai te vraiment gentilnement lobaka kini bopeto onde salite boy ya olobeza esute yango wana kaka kini bopeto ngo balobaki ba obongisela biso ata koto na kalamu esa bien teza makasi papa soki mbule beti atudinaka makasi matina bandako to senka na mokonza mboka penza vraiment alongola biso loko penza makasi eleki makasi donc ezo boucher même bandako même ba toilette moi ba basala toilette ezate maye ya makasi utaka likolo kuna so eye faut ya na biloko taka nde basalite etelemi moi to teka ezate solo makasi moi te toza na poste ba retombola biso pont oyo batombola biso pont na biso oyo e mata po tozala malamu soki batomboli ponte eozalaka pasi bakoyoka mokolo mosuka bato basi bakufi na bandako baya kobongisa biso matisaka biso pont.
Ah oui, tozakaka tozo continuer. Tozo tambola donc après mbula. Quand on essaie bino bozaka wana bo partager new concept ya émission na bino oyo funda bango. Émission ezaka funda bango. Funda bango to funda banani, to lakisa banani, to sala nini. A to tambola toujours. Ne bozo mona tento bima bambole bazala bandal bien vraiment bien tento bima ba mbole pense bambole a toza si venir pika bambole donc pene donc so outil mola kimbondo avant comme bambole mais ta la condition ya bateau vraiment et ça vraiment pas si dans bablo rabo étant toujours l'accès yango to l'accès yango na sentiment vraiment donc et ça n'a pas si les athées après mbula bat ba vivre nini après mbula bat ba samora nini après mbula kini ba kiai après mbula kini ce qui au sota donc et ça vraiment pas si à tobimi prince il y a 24 novembre. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.